formule 7 mais tomoni pese leo pa bimisi kombe ça va pe na TikTok na plateau hein kombe na TikTok pe ça va ozotanga mutali boma na yo be na TikTok pe kangi na tuni yo ozotanga mutali boma na émission ya bateli volonté ba ke bakangi aigle azara likolo bateli volonté bakangi bazwara likolo kasi bazwe likolo bazwe likolo na nini oh bateli volonté bane volonté bazwe likolo na nini yango bayiba sabino ke et fali pupa azali génie fali pupa za muto ba osakana nete basele yo baza ba rêveur ya vie ba succès on a sur les succès té on peut pas venir à la télé pour oyami mise mobo yo mo oyebe oza journaliste ke c'est le yo za succès tabe taraté ane loroté mais yo yami mise na robanga yango mona ke héritier abimisa batebele basoba na antenne aona na balandi nyonso ya E-News TV balandi ya Dieu la charme de la presse autrement dit ba solution merci pour la confiance pour la fidélité bozo ko ba kopesa biso vraiment en retour quand na lobara photo pesa bino ba merci parce que bino bozo sala pour biso tozala merci pour na ko aimer ba vidéo na biso pour na partage et puis pour na ko liker vraiment ça biso bien biso to linga mingi partage tant bo partagera tant boyaka boye marande sala biso vraiment to évoluera vraiment lisusu kitoko merci na maman Vicky Sifa na kati ya Dubai merci na la patron na sponsor numéro 1 ya émission nanga merci aussi à papa José Yungu l'homme simple pourquoi pas à Mars Malongi la grande na peso bambote belé lo nazana la médor na plateau na nazanga moroté nazana la médor à l'obélara mingi maramba fali pour pas donc to bien la bouche autorisée ya makambo etali est victime to l'équipe maman na la médor platine ou ka panza masolo to sona la médor la mais bonjour ouais bonjour nayo kitokos moi bien et le général état-major warrior volontaire il n'a pas si ba warrior no sombo tabi balinga nga mingi ngapela linga bango ya trop et la médor yo moi de c'est ça et na lingi batnyos ba pe na pe si batnyos balanda nga tromboti ba fanatique na nga ba warrior nyonso ba tout na monde ndeki na bosa nto kopesa yemo le rey mago du Cap la merveille et el pipe de Wolo el pichichi et el mosissimo les trois faracel et na pesi mboti na pesi victime mamboti na pesi ba belle nana ba shiragi toko ba artiste comme pe me connaître na tous les musiciens congolais parce que famille de pesi me connaître d'abord na famille à Mama Chala Mwana et né to père de Mama Chala Mwana et sala aza sala ibeli na musique na biso et Afrique et na pesi pe me connaître na tous les musiciens congolais na biso moro et Toros vraiment la médor toyebi maman na lisola Mama Chala Mwana aussi d'accord tika biso pas même 2 semaines déjà mais bato bazoloba ebele selon ba dire bato Mama Chala Mwana akufi atiki mwana te Mama Chala Mwana akufi atiki lopango te atiki mbongo te atiki eloko te donc carrière na ye asalela ki ngo trop na ba bêtise dans le makambo etali kaka mobali ba makambo ebele selon bato yo ko loba nini pona wana parce que yo pozaka na kati ya makambo ngo yanga na yo lelo peso la médor akufi bato ba ko loba pe c'est c'est là na kaya Mama Chala Mwana ko loba na palenga na palette na babenga na commune limité na Mombela venir faire la 63 palais na nga déjà nga de la paix palais na pas le pont c'est ça marambo les avis privés parce que mon monde à TV pour moi mais on a ninga mo ba jana ninga na binu et mutu akufi mambe ta mara non na minute so famille Mama Chala Mwana et la Mama Chala Mwana ba père de mutu mo munene na famille Congo peut père des stars moi star munene OK et excusez musique ne ba tout ba yoka ne Congo za ba analyse ba journaliste o ba bolole ni ba to ba lo ba bêtise ko ba journaliste ba bolole ne ba ya la émission lo ba tout na ba question boy eza ba question ba route na ba tuté donc on est famille ba bazoli la non ma bino bo lo bani bongo soki lo ma Chala Mwana sima ba mbongo asana ma mebele ala ma pango ala ba pala sala ma mebele les Congolais za Congolais et moi lo ba ou de on est là tout la match Chala Mwana ninga gitaros vendez tout comme bien azala merci na maman Olive Lembe merci pena Raïs ex-président na biso et mam tout Toros quoi arrivé à Watanabe Watato monaki ayaki dans les 17 ezaki vraiment aéroport ezaki tombé aéroport d'Engie ezaki vraiment tombé arrivé à Wata ba warion mais to moni pinoté bo soutenir yete quoi non Wata beta musique na bien
Goga na pese mbote ba wario ba problème hérité et fallait pour avoir un problème na musicien congolais moroté mais ça na ba musicien congolais au ba problème na au ba luki la reine ba problème hérité ça problème na fallait un problème na hérité hérité ba bien en sa carrière na bien et félicitations à Goga pour mon qui asalaki bayambaki kitoko nga azalaki wana ti nayi wana abete tour wana nazalaki wana mpona soutenir ye esali mpe bien esali bien aza misa Congo abeta stade le 25 décembre tous les bafanatike nyonso balingaka bonne musique baki concert ya Goga moto na temerité watanabe baya pena esala bien billet 2500 VIP $100 aza musicien totika bapolémique wana comprendre de tout ce qui est polémique inutile on a ils na sens parce que mon lelo soki okumisaka le roi de la forêt okumisi le roi de la forêt soki okumisaka jibe okumisi jibe soki okumisaka fali okumisi fali soki okumisaka robin ozana robin okumisi binafile okumisaka gezma oete zana gezma oete okumisaka ibrator zana ibrator okumisaka héritier zana héritier les cas TV pose pesa message ya mission oyo linga mingi mission oyo dora mingi c'est tout mama ofinga na ekendaki bona litomba te parce que nga nalobaka elombo ke so muta se monke na fali obe muta fingi fali indirectement nga na oyaka kofinga te mais kosala mo analyse moko ya yete parce que tango yo fingi fali c'est que leader no muta tindaki yo nga sko na oya pona ote na oya sko ko lobela mi leader na yo na tali so na succès obe aleki fali. Les biso le 16 na ministre au Congo déjà ils a déjà tombé Afrique Malibana ya mboka c'est ils a tombé par rapport à quoi ils a tombé parce que banda fala bani carré 2006 ti léon en 2022 ti toko ta 2023 na tikala mon artiste Michel Moroté album na bango album ya fali ndenge bima bongo et kangara partout net na minute au TikTok. Ils ont eu une merci quand on a eu du cap la merveille dans le ils ont se comporté comment on a eu ça formule 7 merci quand on a eu elle rey mago nandi ma mère nana ketchup bafana la reine mère maman Mokonzi et toujours fidèle toujours avec du cap la merveille et nzembo wana son yoki yango na raisonner basi nyonso yanga na boya bango na vie parce que bango bari baso bano linga biso ko faut ça na la mais moi ce qui basi ebele ya Afrique obe ya monde mobimba bazala exemple le roi nana ketchup et ça la bien parce que aux moi c'est le rôle nana ketchup et ça bénédiction pas ya nzambe parce que moi si moi ligno na pasi na souffrance si au lieu nzamba pambolu a pesio le lokomi millionnaire leader star na monde et basi mususu bazoma mayele wana kolinga mobile te fokuti na ba immeuble ba million linga mobile tango azana oya zana nu ya pasi wana nebo mata nebo koma o aki félicitations na nana ketchup na ninga linga vraiment mobile ni fali pour pas di cap la merveille ti lelo ti baza lelo merci na ye nzambe azaka na la reine mère maman Mokonzi formule 7 et magi le 7 na botu na ngai kaka parce que nebe ke question na ekoya non mais baza bana ya nana ketchup bango tout baza bana ya mère nana ketchup album eza munene album eza non eza album eza munene pe alio kanga malembe pe album eza na plus de quelques 31 quelques de chansons des albums yana banzemo musu babwaka pe keina te mais babwaki macrosis yana nzemo musu pe babwaki Fiji te mais babwaka Tchadin tango abwaki bana nyonso mais baza bana na ye baza bana wana kati pesa apesa parce que bango tu bana bana nani bana oya abwaki te wana bana nini bubakisela fali bana ba mibale oyo abwaki te wana fali bana na ye nyonso abwaka bango bana ya fali tu abwaka bango wana eza vie privée ya aigle
fallait abot fallait pour payer bango alors ba ministère congolais mususuté fallait abota libanda te fallait abota na ebandi la carrière na ye tinza masunga kutena mwaso nza Jésus atindeli ye soit tindeli ye nana ketchup ne ba bandi ko bota bana ti lelo asana nana ketchup na ye parce que le seul moi ça fallait moi monde yebi on a yemoko Jésus ayebi okopa na satan ayebi na ba angelu ba yebi moi ça fallait c'est nana ketchup la reine mère dege botika bablo wana fallait abora bana et tout former les seuls pendant la monument merci na présent ya Yous parce que le 16 c'est ça qui héroïne parce que par exemple na et pas na boduka parce que on a ça na Brazzaville et là qui na venir qui Brazzaville lobby avec les 16 les ba qui on a vraiment tous les warriors to bina qui pena banzemba formule 7 fallait pour pas yembi na ebité na benga fallait nani na lobanini parce que le seul voix où l'équipe va voir tout il y a mis tout Afrique pays à monde ils a fallu pour beyembe la bongo babilo bref on senti album so yoki ka ba terme fait monsieur tanga de même munela TikTok a comme milliardaire nous comme c'est milliardaire c'est fallu nabi soki lelo soko lobika ya fallu ne ezo se comporter bien formule 7 mais tout monde peut se le pas bimisi kombe ça va pe na TikTok na plateau hein combien na TikTok pe ça va ozotanga mutali boma na yo ben na TikTok pe kangi na tunio ozotanga mutali boma na émission ciel mutali boma c'est le mtu tangi kombolité parce que bila lekela malé lobi ka juste tango yo lobi ke non o ya bino se comporter bien ndena lobi ya c'est le mais yo kanga na lobana yo yo kanga ezobeta wapi on a TikTok ando yo kanga na ezobeta te yo bebe to yo ka Robino Mondibo félicitations na générique asali musala kitoko félicitations na Robino Mondebo et musala ezoke kitoko place ba Robi soki c'est on a leki na Robino Mondebo ta aleki no gezite o comparer na fali ndeni nga na pesa ba devoir bango tout na ba déplique avant bo na comparer na fali bo leka na Robino na ba gezi ma oti na ba bina filé tant no bo leki na bato na misa tuté boko ya mamwe pa aigle nene omote garçon mo sa neka clip asu ba bilo bisala sala atanilo mo kombe bakangi aigle na aigle bakanga ete po mona yemitu na mutu asala yi clip wana na ba bazai ba bata maboma aigle bakanga ete aigle la likolo ozo aigle wapi aigle kitarate aigle la likolo ozo wapi ya bateli volonté ba ke bakangi aigle za likolo bateli volonté bakangi aigle bazwara likolo kasi bazwe likolo aigle bazwara likolo na nini oh papa tele volonté bane volonté bazwe likolo na nini yango bayiba sabino ke et fallait poupa azali génie fallait pour baza muto ba osaka na nete ba c'est le yo baza ba rêveur ya vie c'était un rêveur aina wenge muzika azwaka mbongo mais mbongo esili siko tanga komi na mama musique congolais aye siko na mama musique ya normal ya biso ya Congo kwa bimisa asala orchestre kufa asali mama mtu kufa de perdre azana ba perdre de mémoire ana ba perdre que ana suna mbongo ti na vie mais ana l'art de c'est le suna mbongo ti mais mbongo ezate lo ezate yango moni ke moko obi na seki soi-disant journaliste moko ya antenne azolo bana c'est le OK o c'est le scam ndinga zawana et c'est le scam ndinga zana ingénieur c'est le scam ndinga zana attends succès on a journaliste nini wana pona antenne aba journaliste basé belé journaliste antenne awasala chaque dimanche wa yamba isele yo ozolo ba posa na émission ozolo ba isele yo na ba succès ozana ngo succès nini sele yo azana ngo sele yo azamutu oyo ke par rapport ya magama musique congolais tokola ndete sele yo azawana na poto ana mbongo te il souffre azo souffrir mais vie na ye déjà et le cas déjà ba mbongo oyo azwa na vie aozwango lisusu te ba succès wana aozwa sur les succès te on peut pas venir à la télé pour oyambi mise mobo yo mo oyebe oza journaliste ke c'est le oza na succès tabetaka te ana eloko te mais yo yambi mise na kobanga yango mona ke héritier abimisa bato ebele bazoba na bantene awana yango na osenga na antenne abaluka ba journaliste professionnel batia bango
Parce que comment journaliste au bang musicien, l'oban est indirectement que c'est le on a succès. Au comment on ça qui comédie dans le monde de terre. C'est là à mon qui c'est le on a succès à mon moni. Ah c'est là. C'est là à mon bon c'est là à mon que c'est le au moni des amis la mais au moni les lots ceux qui les lots faire ego là hein asali nzembo c'est pas ici même ba fan ya fali poupa ba lo ba oui asali musaki to comme c'est le scam comme c'est le scam c'est musana elle parole mambolobi ba fan venait à fali basi benanze monani yo kota mitema na bango boye na lobi na yo osimba te opesi comme exemple et osimba même pas et osimba to kota mitema na bango osimba te ba fan na fali ba yo kaka fali na daju na ba singila na ba obinyo na ba bina file on est lobby ozompan nana bafana dikape be na ye na lobi na yo boye bayemba banzemba faire gola ba comprendre le oui non tikila ko tanto sombo lo ba musique congolais ba ba oboma ngweza ba sele ba déplique ba Fabregas ba faire pourquoi citer ka batouana ouais parce que bazo ya na polémique na monde ya musique bon ya na polémique na monde ya musique batindaka bato bafinga mutu wa boga de la prince garçon mo ba moi mwasi boy mutazane mwana mwasi boga de la prince koma no mwana mwasi boga de la prince mwana mwasi mwasi sundeni ava bra mwasi ndeyo mwasi wana mobali ndepe ya mwasi ndepe za mibali to lo baza pede ngai na lobi na ya za mwana mwasi tu imagines ko leke TV pour ya ko répondre Bill est-ce que Bill a camarade naï tant bila pes a ningisa wenge a ça succès un sous patron la bango za ça succès te pourquoi tu si patron ndenge ni la médor maman patron yo kanga na besoin de comprendre katanga ti tangu ye mwana na mwasi boga de la presse alika TV au fin abantu tatinda ya affaire skotolo basela tikanga kona okate émission na tema na okende mutatinda ya za affaire faire épée soki bato baolinga ba répondre yo supporter parce que tant que tu n'as pas bana basi na yo ba boga de la prince ba marque house aux autres tu n'as ba pétrole na ba gouver ba finga ka ba na TV parce que oyebi parce que jamais travailleur à ça na compagnie na yo azo le TV ya kofinga ka ba yo suspendre été yo longole musala te non et pas il fallait so fingi olongwe on a la suspension indéterminée. Moi na ye ko manquer na bill c'est que faire ene mutatindi i boga de la prince moi na mwasi afinga Bill Clinton a sala succès na wenge Bill Clinton a soma mapangu na wenge Bill Clinton a soma bakar na wenge Bill Clinton a sala batu na wenge musique à maison mais le seul animateur na Congo to tikala na ye azara toujours na succès c'est Bill Clinton parce que pétrole c'est le on a talé na antenne à le Bill Clinton a banga ye c'est le wana na poto wana eloko te wana compte bancaire te wana mapangu te lupangu ka moko wana muto melaka gene tala mutu na kokola na noteka no ba essence na ba cigarette est-ce que mutu abongo na vie normale oza pike yo pozo finga te ozo finga na permettre lo ba kamba bwendeni tango yo zo yaka déjà c'est que pe fali pour panda tindaka yo to so la pembe te la medo to so la pembe bazota la biso Tant na bigi Bill aleki selo na kitoko na mwasa kitoko na bana kitoko Bill aleki selo na mbongo Bill aleki selo na mayele Bill amamu o asali selo yo tia okufa osala ngote o comprendre parce que petona selo yo agafele Bill na émission pe yo journaliste tangu yo tuni ke so bongo aboyi Bill amanke Bill yo po fani en tant que journaliste pour ça journaliste antenne a pona nini yango mona même ba journaliste antenne a baza ba parti ya batu yango bilo ba ba bisa fali pa na ba journaliste na eti yo yaka tango lobi faire atina ba bogar de la presse atina ba gouverneur gaulois atina ra bureau na etu ba yaka ko finga faire nda atina ra bango c'est yo petango yaka fali atina ra yo tango nyamaka obe 50 balondo abete nyamaka pourquoi pas avoir qui suspension oh eza en dehors yo orchestre nyama ko sali vidéo ne bo yo be 50 yo na robeta yo eza en dehors orchestre tabo kutani on va gi na vidéo batu batala ki on robeta mutu abandi yo mamoku abeti yo o comprendre ndeti nga ba gi na robeta nani ne so bi na robeta bango se na makasi na robeta bango so ba beti nga se ni na tombe dege
Fally Ipupa lelo na Congo aza le rôle aza remplaçant Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus même il va s'attendre à batanga komona. Même ata mutaki satanga komona. Jésus va boyaka ye. Mais bato ba yebi que Jésus va pesa biso pema o ya ba baka ile cross pour na biso. Aza mutu oyo et mutu akoboya ye jamais. Siko lesele ba trois ba sele yo scram bato bayaka ba porter l'autre na musique congolais. Tu as compris? Toto bina dodo. Yo mto bina ngonga na ebengo te. Oyebi dodo et pas ta fort. Grand frère propre na pese mbote. Nga sala komo makasi. Nga tona bando voyager ba voyager na onti. La medo. Et yo kan si ça. Tombo baganga mituka. Nga sko na ba locataire. Ba biso to botama ba famille moko boye. Ba trop riche te mais toi na mbongo. Nga pena tona la mukana tongo. Muna tongo ke classe na tongo. Ngo na botami na beau marché. Na tanga na mindele. Na sala déjeuner. Bon ba sala dité. Quand on parle de déjeuner, na ba petit et ça différent. Nga na sala déjeuner. Bon ba sala tia. Bon ba sala ba petona ba boga ba gouver, ba petona nyonso. Bon ba sala binati ya so 1000 lipa 500 ba tie mwamba. 1500 baloli wana benga ngoti. Nga sala déjeuner. Le déjeuner na tout complet. Les chefs bien, n'a bien. N'a pas tête pour n'a bien. Vous comprenez? Les bangos à moi pas ça qui est restaurant, il y a rotana vanda. Alia bloro, ba il est facture même sur 5 quelques. Mon anniversaire il y a la trésor Congolo ba fêter kitoko, ba fêter sikamo ya Lix. Trésor Congolo. Communicateur à faire ego. Eh bien non, il bien. So ebi ba Bogard de la presse. Bogard na yebete ponga na sala yi. Oyebi gouven. Yo repse Bogard na sala yi. Bogard azala ki uti mboka ye akangama na odile. Parce que maman na bango mta sala bango tu mta pesa makambo. Yo za bobiso. Odile manzaka. Emission ya suka ba okata ya ode akomba bakini. C'est là. Wana émission mususu na pesi mbote na. Mais émission te ba batute. Ba ota musique ba balinga bazala kwa. Na pesi mbote pa ya Oli Musheni code mondial. Na pesi mbote pa batutu, na pesi mbote pa ya Rodi, na pesi mbote pa ya batutu balinganga et le King batutu et na pesi mbote pa ya Bob Tendai, na pesi mbote pa ya Adolphe Munte Bachilamuna, na pesi Medor bilomo bomoni ndenga lobi la bouche autorisée à Fally Ipupa lobi makambo ya album na bango façon ils ont se comporter. Merci na bien tout pour qui scotché bon show la biso de début jusqu'à la fin. Tokutani à la prochaine.